na kati ya groupe nalingai kaka na banana ko expliquer batou groupe oyo tant tosalaka yango idée principale ezalaka retrouvailles, c'est-à-dire bandeko ebele tobungana kala sur possibilité moko ezala lelo avec la technologie d'aujourd'hui tokoki ko se rapprocher na bango à travers groupe ya WhatsApp yango tozwaki likanisi wana oyo ne bandeli bon tant tosololi likambo yango ndeko Mobutu ye mutu afungolaki groupe ya WhatsApp okobengaka ye fondateur na ye ezali na ndenge afungolaki groupe ya WhatsApp après abandi kokotisa bato tokanisaki ekozala na ampleur oyo ntango nazoloba tokanisaki nga na ye ekozala na ampleur oyo ekomaki nango te ekomaki na niveau moko même téléphone na ye ekomaki collapse tosololaki nga lobi oui ofungolaki WhatsApp mais okontinue kozalaka administrateur ya okotisa bato yo moko te c'est mieux tozala biso mibale parce que eza façon pe ya kosoutenir yo parce que nazomitia na esika na yo na omona pasi ozomona yango ayi kotianga pe comme administrateur tobandaki kokotisa bato ntango tokokotisa bato tozoexplike bato mosusu obenga ye oexplike ye le pourquoi donc pour convaincre ye akota on a pris vraiment de la peine et puis ntango bato tokomi kokutana bato ebele basepelaki nango mingi pe ntango bayaki bamonaki likanisi wana nde tokutana ezalaki bien mais tokoki kosuka kaka na retrouvaille te pour chaque jour bokobetaka masolo ya baanecdote te ndenge bozalaka ndenge bokomi masolo ekosila yango bato nyonso bamonaki ke c'est vrai tokoki kokende na étape mosusu parce que na groupe pe ekomaki désordre badébat bandaki kokota badébat moko politique religieuse et tout consort moi baécart de langage pe bandaki kokota on avait jugé mieux que pourquoi pas fonder une association na kati ya groupe oyo ya WhatsApp yango likanisi ezalaki ya bato nyonso bato oyo tobandaka na ebandeli bayebi tinde tokomaki na association na bao bakotaki sika bacomprendre que ezalaka groupe ya WhatsApp kaka te groupe wana ya WhatsApp etikala lokola parlement parce que association ebotama déjà na kati ya groupe oyo donc notre association est née le 1er juin donc officiel 1er juin 2021 mokolo oyo todecidaki que tout mettre en place une association na kati ya groupe alors binomo boyebi que association parce que tant que tozwaki idée des autres vraiment ezalaki na groupe ya WhatsApp ezalaki façon moko ya kotia moi ordre toto fonctionner comme association ou oyo toza na baprojet ebele vis-à-vis ya mboka na biso alors association eza lokola nakoloba compagnie ekoki kotambola sans loi te yango tozwaki likanisi bandeko base donaki corps et âme ya kotravailler jour et nuit mpona korédiger barèglement d'ordre intérieur oyo ekomema biso mpona statut légalisation ya statut donc situation toza nango sikoyo eza wana etikali sikoyo statut par rapport na barèglement d'ordre intérieur avant tokoma wana toformulaki gouvernement moko provisoire j'espère que tobandaki kobenga bato ebele kopropose bango baposte moto moko te bon majorité bazalaki na bango vraiment motivé te ya kozwa gouvernance ya komema eloko au départ alors biso mosusu baponaki biso malgré tout ondimaki c'est une grande responsabilité tokokende nango liboso la main dans la main totala ndenge nini futur ekomema biso alors na kati ya association toza na équipe oyo tokoki kobenga yango gouvernement président azali moi personnel oyo nazosolola na bino secrétaire mpe azali secrétaire adjoint azali porte-parole azali chargé des relations publiques azali chargé des disciplines azali et les comités des sages baoyo bazali ke soki makambo ezotambola mabe bakoki kozongisa biso na esika nyonso wana ebanda kosalama na ndenge nini soki likambo yali toke na comité directive todébattre yango tozwi solution après wana porte-parole molobeli na biso kaka moko ye nde moto akolobela biso donc ezalaki bongo ndenge toyokanaki tokotambola selon baloi oyo ya barèglement d'ordre intérieur toza na yango bon nalingaki na souligner kaka barèglement d'ordre intérieur na biso
et proposer qui biso bien obligé biso cotisation moko boye mensuelle, il y a 10 euros na mutu. Bandeko oyo to cotiser qui merci beaucoup. Ba o pe ba bazwa qui tam sous conviction on a été cotiser et vous allez payer bien le roi to kota dans 2021 to 22 to koti. Moi ba rien o ezali ba dette au bozana o année passée so bo silisi yango vous allez payer bien comme ça to avancer. Bon, cotisation parce que ça association oyo biso moko ne to memela masolo wana. Si un jour to zana pour ça ba partenaire va soutenir biso mais au départ ba fond et aux alana il y a biso moko par rapport à ba projet au to sala. Et puis mbongo wana oyo ezokota au départ il faut faciliter biso pe pour na ba démarche administrative tant monsieur au senga mbongo donc to zala obligé à kozwa wana pour tout sala magambo to zala pour ça pour statut na biso et salama. Et vous le savez que l'association Nabiso est un caractère moko international parce qu'on est représenté partout sauf en Afrique. Et puis il y a Europe, Mboka Oto Vandi, ils ont vraiment moins compliqué parce que moni ba terroriste bazwa vraiment en plaire na marambo ba sala ka mingi pe ba travers à travers ba association ka boy. Yango wana to se renseigner qui pona ko sala statut ko ba légaliser statut, ba expliquer biso statut faut ezala côté président Césali. Pourtant biso tout la majorité to souhaita qui siège social il y a association ezala en France, na Paris. Alors donc la présidence est en Espagne, donc statut faut ça la magoto. Donc on aura l'obligation il y a qu'à traduire en espagnol, en anglais aussi. Une fois statut et bima, les associations à caractère international, to la représenter légalement partout en espagnol to bien en succursale donc ils ont la représentation légale en France, Belgique, Angleterre, etc. Voilà. Alors dans 6 mois je crois que on a eu à faire le nécessaire au tokokai ko sala mais stage étape asoka totika nango eza juste statut au faut quota. Donc on a au moins le bilan compte rendu on a zopé sabino moi bilan il y a musala muke auto salaki. Alors tokomi siko tokota moi na lisolo o ezoleka na groupe omoni ndenge totambolaka na mibeko ba règlement d'ordre intérieur oyo to publier yango to facilitaka na kati ya parlement o ngana bengaka groupe ya WhatsApp général. Donc na éviter ceux qui to salaka usage nango to meka ko tanga to yeba nini komami kuna. Yango bomona que ngai étant que président ko kipe ko bimaka te pendant que porte-parole a ali molobela lingomba. Donc eloko nyonso ebimaka ceux qui molobeli na biso a lobby c'est que eza eloko oyo ya association parce que to solo la ki yango to décider yango to pindi na moto oyo to ponaki po alobelaka biso yende ya kopesa lisolo wana na kati ya lingomba. Donc soki mutu mususu abimi na ndenge na ye ça nous regarde pas. Donc eza association te pour bato so bazo kanisa que tozo vivre na époque ya groupe ya WhatsApp to si to leka étape wana. Groupe ya WhatsApp wana ezali ezo servir biso kaka pona lokola parlement. Donc eza groupe moko te que parce que ba groupe ya WhatsApp eza belé biso pe ba place to vandaka ba mususu bazana na groupe ya WhatsApp ya musala ya ba quartier na bango ya famille ya makambe belé. Donc kuna to se partageaka o to lingi to sala ba délire na biso o to lingi kuna mais oyo ezala keloko moko spécial un point à part donc to koloba eloko moko à part. Donc ekokaki jamais etambola ndenge to salaka na ba groupe wana muso ya WhatsApp oyo to za na kati association eza na mibeko nango d'où on doit respecter. Alors likambo zo sala pasi oyo ezoleka ezo circuler to za na posa to kota ko se chamael wa bana mike na kati ya lingomba te to zala bato moko sérieux pour to za na posa ya to za na musala ebele ya kosala na kati ya association na biso. Donc tout confondre association na groupe à WhatsApp te. Mutu moko te azana droit ya kotia publicité na ye soit makam oya lingi sepelisie kaka na groupe si ça ne nous concerne pas l'association. Donc na kopesa bino exemple yo mutu ba pesi yo musala zo ba fiche oyo ba komi epekisami komela likaya
bambaka yango quelque part ozokende ko bamba affiche yo moko na likaya na liboko oza komela exemple nini okopesa na batu selon affiche oza ko bamba ndenge moko tozokomona batu baza ko partager ba règlement d'ordre intérieur ba bordereau ya ba référence bancaire pour na batu ba cotiser mais ils ont servi na on a rien et puis batu moko bango moko baza na exemplaire te bazo respecter yango te nazui ka ndeko na biso Mobutu pour vraiment na ko souligner mingi sur ye Mobutu ces derniers temps ba comportement il fait ce qu'il veut azo respecter ba loi o ye moko azo kango azo tindela ka batu te parce que constitution na biso ekangi na ba point ebele ba article ebele zo kanga ye kaka donc eloko moko te ekoki ko bima sans ezala signé par la présidence na aval ya secrétariat général na comité directif. Et tant que bomoni porte-parole ya groupe abimi kunate donc masolo wana ezolega kuna ezo concerner association te et puis biso toza au courant nango te pour biso photos za au courant eloko wana faut comme la biso to discuter yango na kati ya comité après tozwa ba conclusion pour na to ya kobimisa yango na groupe donc ce mutu a se permettre à ça la ba délire na ça nous concerne pas et puis na ba article kaka ya biso